Mbote famille réflexion. Naye pour répondre à deux questions oyo baninga bauti kotuna. Ezali question ya mbongo ya bana, ya lupango, donc terrain ya mwasi, et puis mobali atongi. Bon, première question oyo concerné mbongo ya bana. Donc ndenge tozoloba bango ezali mbongo ya bana, c'est-à-dire eza mbongo moko ezalaka destiné mpona bana, eza ni ya mama ni ya papa, mais la plupart du temps ezalaka nde basi bawelaka mbongo wana. Eza mpe mibali mosusu mpe bazali mpe oyo bawelaka mbongo wana, mais eza ya papa te, eza mpe ya mama te, eza mbongo ya bana. Seulement soki mwasi azokowela mbongo wana ebima nango on dirait normal, ebima nango mpe normal par rapport ya mobali to papa awela mbongo ya bana. Donc so omoni mwasi aweli mbongo ya bana okotikela no yango soki oza vrai jo, otikeli no yango yo oza mobali betaka yo, eza nango grave te. Alors deuxième question, mama asombi terrain, papa aye atongi bovandi ekomi bokabwana, soki ekomi lupango eza ya nani? Bon, so totali ndenge histoire yango ezali, tozomona déjà terrain eza na nkombo ya mwasi, donc na ndako eza na nkombo ya mwasi, po mwasi moto asombaki terrain. Je ne pense pas que aucun l'État qui est non l'État, ce qu'on a dit na comme on a terrain à moi sinangai, donc vous savez là papier, vous avez ça que ngane na zo tonga na terrain à moi sinanga. Donc lokola moi si mta somba ki terrain wana et que yo otongi na terrain wana, donc moi ndako na ndenge ba papier ezaleli eza ndako ya moi si. Mais ce besoin na bina bomoko à l'amiable, boyokani, bokoki kosala ke boteki bokaboli mbongo. Dans ce cas, bokipe te nam ta dépenser plus, parce que tant sur terrain ekotaki nango moins cher par rapport à ndenge moto ya construire. Deko dépend de ndenge bokosala ba arrangement na bino. Soki bolingi ke mbongo ya terrain na yo ezalaki moke, bon soki toteki nga na longoli mbongo nanga oyo nateki ya ndako oyo ndenge nasalaki construction, et puis yo nde olongoli mbongo na yo ya terrain. Soki mpe bolingi bolobi non, lokola soki boza na bana bolobi non totikela yango bana, comme ça bino bale boke bose débrouiller ndenge na bino, moto ake na coin na ye botiki ndako pa ya bana. Soki bomoni ke ça ne va pas, boteki ndako ngo nyonso boke bosombi mpona bana, comme ça soki bokozwa mwa baintérêt na bino bokaboli mwasi na mobali. Mais babiloko ya kotongaka o moto asombi terrain na yo ke otongi eza eloko mofo koevita yango po eluka batrouble ebele, bato ebele mpe bakufa mpona makambo bamatango wana baterrain. Omona kaka onoko asombi terrain abisi mwana nkazi atonga, mwana nkazi atongi mpe akomi noko mpe kovanda wana yayebika akomisa ngo lokola mpe aye lobi noko asiliki ono oyo eza terrain na ngai, donc bima na lopango eluka banganga. Donc biloko wana faut ozala nango mayele, faut ozala na vision de loin. Surtout soki oyebi kozala na mwasi moko par exemple ke oyo alingi l'art trop,
Fokeba. Awoleglo Mayele. MM Service Traiteur. MM Service Traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec MM Service Traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, MM Service Traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.